Natala clash à celle là maintenant total la deuxième émission kana Kelly Katenda. ABC alobi soki lelo bache yo a ozobeta Bercy bache manda chante awa nana o gagné so bache bino bobeta concert déjà question wana so écouter na mutu loranga fona loba na ngam na o gagné ozo comprendre on dirait apparemment ba musicien na biso balingi critique te oui balingi critique na yana pour ça na bango ezaka ke akangi une grande partie à presse balobaka bola munaye basa la remarque te si on a changé maloba on le bela sous mutu te attaque porte parole au salon sous te a finga pe souffrir te abia on le bela sous mutu te mandimi ne ka concert akabo sele ki affaire na auto lo ba mama Diego awa le laza na studio abet album combien de chansons album te Marcy singa combien de chansons 5 titres so na kata ba surprise a embeli mi faut de société ou a embeli ka bolingo ba découvrir en Sarah a embeli fait des sociétés ou a embeli ka bolingo ba ko découvrir en tozana bolingo tozana nyonso mais ba ko découvrir en générique ça te générique te générique te n'habite bolibo la biso ntobi ke mutu so bien il faut générique ça habite mamba sika faut que na monde de musique ba monotonie to lingi te est-ce habite na musique ko ezalatoire na deux volets so muta longwe awa abando finga côté auti soit akumisi soit afingi so pe muta longwe awa abeti nzembo ya place auti abino bobeti te bino s'il te plaît mais au moins a Diego ene lo au moins sika alongwe place afingi te ozo comprendre pas otikala ofinga au moins président d'orchestre Muluba, chef d'orchestre Muluba, maître à porte Muluba, maître à ceinture et sécurité nae Muluba. Oh, nazolo bano ma ambesa la makate. Bon atanga comme boluka baluba ba. Bonjour, bonsoir, abonné à Saratola TV, place pour s'abonner, belé, pour continuer à s'abonner. Merci de la considération pour Sarah parce que moi soir solo là, moi soir ça na comme il faut. To bino bola la ya la mukapo na sala ba émission. To bino boluka ba actualité azalanda na poche ba bengara Sarah actualité zabo yo bomona que toujours chaîne ezo vivre. Merci na ba partenaire nyoso oyo ba ozwa tana bango ya ko partager émission. Na bi ke boka moi c'est toujours Dieu merci mbadinga l'homme de Soni yo linga bongo te. To ara système boye soko calculer ba tout pe ba calculer mais keba so ba calculer so ko ana mokili ba to ba vivre te. Merci na ba partenaire à Dieu merci mbadinga là je vois directement maman babi tanda direct à François Migra Malunzi international les réalisateurs pas comme les autres je dis merci à toi pour assistance nabi que ça li bien merci na 2 janvier EMG na kati à Paris sans oublier Clarisse Matombe Samokondi na kati États-Unis d'Amérique wana et pourquoi pas à Gloria Muniampa là babi moi ça solo la ba dégâts Schengen une fille pas comme les autres je l'ai dit ba dégâts Schengen na kati à Paris pourquoi pas na papa Guy Janou na François le lo au plateau à 100% star et vous allez vraiment te mais le lo ezarara Saratola TV place to beta ba kama na ba imo la patrona na yeku na habité ça il faut tout solo là pour na yeku mo ba rimer circuler trop comme mino ben songi na ngate le kangara bo po il faut na solo na yo na sina za dana invité na plateau na présenter vraiment invité te na bokasité à réalisateur na waza ma caméra en fonction déjà plateau bo découvrir on a na kata plateau j'espère bon moni déjà qui j'ai dit Saratola bon OK non Saratola bon Badiga bonjour na balandinyo sur Saratola TV bambote na yo pe badinga en tout cas babiyo mikolo kangi pe na internet c'est wana na photo lo ba vérité bambote na batunyo stu balinganga basutenanga na pesi mbote na Eto depuis Paris Eto World TV je te salue na pesi mbote na monsieur Joseph Kamwanga le producteur je te salue aussi. Et pourquoi pas na moni papa Charles Tambo na pesio bambote pour ça moi temps pardon vraiment na pesi mbote na maman Jenny Beta l'industriel moi si a pembe na pesi mbote na Brifi Tantine Lindo la merveille na balé makasi na total émission moi je profite à dire ba sa station na Fifi Siwa Nathalie Chay moi Fifi so moni côté Brifi PD côté bazui chomoro boyaza PD pe lisusu ye côté moi c'est una mobile mais balé en tout cas la pesi mbote na Stone Fifi Siwa on a pesi mbote na ba journaliste nyonso mes condoléances na Karine Mokondi famille Mokondi nyonso na pesi bino ba mes condoléances et ba chinois
je crois eza famille Mbappé à chinois na pesi bino ba mes condoléances. Pourquoi pas na ba Gaulois, ba Gauloise, vie na Shérif Kachiko, mes condoléances na yo auto perdre papa na e. Claude Loukebakwe, l'homme de jugement, Moussambisi, na pesi pe bambote, baleine de la presse, 4G News Télévision, bana jet set, nyonso bato ba soutenir ngai, ba Gauloise, ba Gaulois. Na pesi mbote na oncle Oscar Leta na Mushinda, hyper comptable, mon oncle, na pesi mbote na maman Michelina Azuka. Héritier qui a bamoté ma chérie, oh je te salue. Guy Roger Matondo, pourquoi pas na champion Wadol na Pesio Bambote et vient nga Blanco Maïzapé Bambote na yo en tout cas na linga bino mingi. Merci beaucoup international Jos Lomani Salakati Angola na bato sate bango banani Omba Japon babi muto sola Omba Japon na Boulemba moko oncle Lecha na Japon hein. Grand designer, les grands designers, oncle Lecha na Japon na peso bambote, na pesi pembote na Amelia Mweba, motema Orlando Domingos, les producteurs. Merci beaucoup, bato ba dédicace bozelana nusko musala ne bandi, l'homme de Songi Songi, Sarato la koyoko koloba déjà na annonce na yo na mbote na nga okemba mama matanga, ça va? Ouais, ça va, c'est la famille hein, Karine Mokondi c'est ma sœur. Et nga déjà batutu bakufela na soutenir bango parce que kokufela eza sangumo ya pasi na yebi pe pasi wana omoni ke tangu fifisi wa kufela ra j'étais là et malheureusement Karine Mokondi azate mais azwaki déjà ba mes condoléances dans na téléphone na et puis je suis de cœur avec elle, elle soit forte donc toza wana. Tu es de cœur avec elle, c'est bien bon, mais quand tu as la ngambu na yo, oza vraiment na expression faciale ya mawa, c'est là ba dire na yo la que non, oza vraiment maman et oza pe muto kufi la mais quand tu as la ngambu so ba ndikona ba chroniqueuse, bazo ça la fête, mutakufi linde konaye, vous rire, vous blague, bo ça ba vidéo et ça la bino ndeni ntango seka mo wey. En fait, ba buzz na biso de fois na lobango faisara moi limité quoi. Yango na loba ngo met fo na sepelanga na muto afingaka bato neti ken nalingaki makasi muto afinga muto oui ken ninga sana ta finganga na olingeka pourquoi parce que ken ako bando finganga mais au simba ba place mususu te akota ba note akota famille note akota maman note papa note et puis autikala jamais kokota na ba wei ni na beboso no po ya bato mususu na ba famille na bango bana bakizengi au moins la manique à Zofinga. On se comprend. Non. Déjà, on a vu si on a monté à finga rabatu, kako finga nga sara bande bandeti linda kana accepté. Mais ce moni monta comment à finga na bana ya mutu, na mobali, na ba famille, c'est pas une bonne personne. Parce que auto ça les anabso et ya nango buzz to lukala. En vrai, bana poto tout bota biso moni ma mutu to sala na YouTube ya ko lukala. Na rosa ko lukala oko trahir ndekonote pona lukala oko finga ndekonote ko boma ndekonote pona lukala donc to rosa na biso to na baguerre mais so na yo ko kufeli en tout cas fait choquer nga fona ya pona bi que tout ça raccord par lukala mais malheureusement batumsu ekoma mda kopa nketo ya kimotema mabe penda ya ba compte à rendre pas ko chelo pe poizo kufi. On a na lingami koke na ba kombo parce que bobenga l'homme de Songi Songi tant obi makambo koseka botu na banani baseka ki mbadi nga lobi te là je dis merci pour yo ba question des amis Gloria Muniampala na kati États-Unis d'Amérique maître avocat Yannick Kikiwi c'est toujours États-Unis et ingénieur Aimé Louvik aux États-Unis d'Amérique je vous dis merci pour la considération Anna toujours bon la Dieu merci madinga Sarato là nous avons vu Malika oyo lelo na creek na bango bazalaki wana pona koseka sepusana na tunyo a ozana elongi ya mawa et c'est lo ba maloba na poza na maome bande kono mususu basali eloko oyo ezokisi parce que babi muto azokaka na libanga et muto babambaka libanga seke babamé na mbuma oyo ya kotela mais bango baza ba mbuma mobeso babami bango mabanga te mais pourquoi bakoki koseka muto babamie na mbuma hotela est-ce que ko bimisanga mna na click wana non. Tu es là en tant que maman, en tant que chroniqueuse. Oh, les lobos, si on dit que on peut citer 3 ou 4 personnes au bas monde à YouTube. Tout le monde bateau ok, ana mobali eza reconnu batu ba ata balate. To cheko balate mais ana mobali na eza reconnu que momio ara na jo na ye. Ndo tuninga ba question na ye. Momio ara na jo na ye. Momio aza na jo na ye. O kaza journaliste mo boy batu tu ba yebi ke abal neti Nadia na pesi bambote ana mbali na pale na bana oko tuna mamba Nadia
ata babala mutu te mais nangana toyebi ke journaliste abimaka na garçon na journaliste abimaka na jo oyo eza confirmé oyo babota te te ata babota mais azala na mobali so aza na mobali na répondre baquestion na bango oyo eza devoir moi misi zela nango azala mbala malika azala na mobali. Je n'ai jamais vu, mais naïbi kazara na papa ya mwana na ye. Bon, je reviens à l'état de mémoire ezongaka. Sarato la ezaka kama actualité moto lekaki ya mama matanga. Lelo oyo Sarato la za moto ya kolukate, Sarato la ngana ebaki mingi na latine wata donc na lali kaka bono kaka Sarato la longue latine. C'est dire à quoi au quitter kaka na mbabo na tabo préparer album. Vous avez préparé album. Est-ce ozong singa suna question o toro sauter na biso yango na minute to beta masolo to beta masolo Sarato là tu peux répondre te nasi na longwa na ozongaka susute na longwa etikali le temps passé il ne revient plus il ne reviendra aussi plus donc nde eza boye tosola masolo ya présent na ngai na futur na ngai tokobeta masolo mosusu ko tunanga ata ndeni tokosensibilize bamusicien tunanga ata makambo mosusu album toya aza no alaise album toya nayebi ke oninga mingi toya wana ya kuna bénéfice eza toza no calme toya na biso Sarato la koyoko koloba ke no kuno longwa lelo toya no na ma musique bino ba chroniqueuse na biso ba chroniqueur ba mise balobi na grâce na biso bango nde bazo finga na bango na bango parce que ba question na biso eza mabe envers bango. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Confirme ça. Je le confirme que Bissonde to créé polémique à Makasi entre les musiciens. Parce que na total Nathalie émission Céléo, Nathalie émission Amanda chante. Nathalie tali ba émission. Au mona ke ba provocateur ya ba marambo ya rabiso. Parce que ngai so na yambi lelo tom Amanda chante. Na posé makamo eza contre te bandengo ne ba musicien. Aloba mabe na bango te azo courage te so na poser contre po na ba question muso yaka ya lukuta pe o Sarato la ndeni oyebi ke tozalaki na Flore Makinisa boya kiyo ok ya question mo boye yo peso za na maîtrise te sans ko vérifier otumbi mbama Flore biloko biso ba journaliste to yaka nango po etalama vous comprendre po etalama lora kopa mutaka le simba asuste to komo luka ba beza makasi kocha ba leader ba musicien na ba trouble pour totalement voilà donc eza biso mna to ba auteur compositeur ya ba rando ya ba clash ya ba guerre entre les musiciens. Sarato là je dois revenir là où que tu étais au tu loba wa ke biso ne to sala to répondre bon peut soko ya musicien obetane o solane maramni ya musique ou maramusu ouais to ça eza pena ya ba genre ba question peut ba posera ka question moko wana yo posa ngo pe autrement ndeti to na pas Kelly Katende wa yambaki sele au premier po muta banda ipo sele yo avant na pas valita na film question no mona ke Kelly Katende posa sele yo ya mabe o sala sele yo a crash ninga crash ebo na tala clash a sele yo te mais na total la deuxième émission kana Kelly Katende aibisi alobi soki lelo bache yo a ozobeta Bercy bache Manda chante awa nana o gagné so bache bino bobeta concert déjà question wana so écouter na mutu loranga fona loba na ngam na gagner ozo comprendre pourquoi mutalinga te mutalinga défaite te il faut assurer na yo na vie avant batu bazwa confiance na yo mo faut assurer na boulot na mais na mona ici le akendaki na maelele un peu plus loin alobi wana ba mbiaka na biso abongisi pour la deuxième émission il faut te respecter bango première émission nga tala itena otuninga question ba parmi ba question on nga na mona ya mabe pas oublier que moi je t'avais reçu na 100% star tu me disais que non c'est le alobaki bien yo oyebi manda te na obaki boye nga te nga na lobaki boye otuninga yi ba conflit ya Seleo na manda na biso eza wenge déjà wenge bakendaka na mambo na bongo parce que Seleo azo réclamer mingi droit ya bana wenge ba soutenir bana wenge te ba soutenir bana quartier latin parce que bango ba wenge donc faut wenge bo soutenir wenge ata bona ba guerre entre vous mais il faut bo soutenir wenge jamais boro que soutenir quartier latin be bana ba clan na bango donc on nga na mona ya Seleo ya ngwana on a répondre ko ngabi oh Seleo alobi mabete eza wenge kenda bongo
mais ce que tango obi nanga pona manda chante na biso te lokuta mabe te. Eza opinion nanga na luanga ni ete aza musicien mboka na biso me na lobi netinga koyeba pena ke na yeba pena manda chante kande sele otanga lobai na ye pa leki na émission namoni bato bakoma ofinga sele yo bona bona boye ya mama miziki non ba journaliste bokota mamba ba musicien trop ya mama miziki otolo belo mo awa seke Kelly Katende apozaki question mabe yo obeta concert awa manda chante awa nani oba oya do yo pona yo Kelly Katende na mabe atuni mabe parce que sele sosko sele lo bainga ini te sous base denga créé te nga ça polémique mais na sepela na réponse de abi bambiaka bambiaka faut respectable bambiaka faut respectable les gens qui ont vécu avant nous. Attaque Sarato Laza moko amapandisango éducatrice à masse akoko koloba nini na biso ba chroniqueuse poto les vraiment c'est na biso ba chroniqueuse oyo to poser ba mise ba question mabe po etinda bango ba loba o ba koloba te boso ba micro na biso. Bon ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba yebi musala o bien o biso to cause exemple ya Rolanda bo meka ko aider biso et to sa musala ngona nenga bien biso ba tuto na sima tozo yekola bo meka ko aider biso bo aider pe ba artiste musicien so yi sele asala mabe yo journaliste o ya te po ofinga sele yo j'espère que au sala tamsu analyse to so za numéro sele yo bengi yo bisi sele OK ne pe na mabe a mwana wenga za grand frère o soli mabe po na manda chante que yo pe journaliste o ye sele o zelo côté sele o za monter a mabe mais sele azala na fali so il lelo babe bana ngana biso ba na bino ba journaliste biso na biso to yebi cause te so lelo sele o tam so azolo ba mabe po na fali il faut beaucoup na kati boluka boye ba pourquoi lolo bango ozo comprendre et non biso to koma kokota ngona kati to koma na ba parti pris ke na koteli nanga fali na koteli nanga sele yo faut ça toujours au milieu du village et la musique na bango ekenda ndengo wana ba mankana ba respect ba fingana si to nous avons compris lelo ebele ba manka pe fali mais lelo pe ba komiko kokumisa fali baze ebele na yo tanga tamadeka ba ebele tinani te ba ebele ba vérité ici ba ebele o ba finga pe fali mais lelo pe ba se soumettre merci lelo pe ba se soumettre ba s'adhérer ba se soumettre pe ba s'adhérer nani ça il axi que totaka pe lobby on se comprendre netinga na rabina na centre elo mona ngana loba pona ba musicien na biso bande na biso ba musicien bo aider pe biso soy journaliste mukolo ana loba bien pona yo supporter pe mukolo moko loba mabe pona yo boa banzambe te bozo mériter critique donc bozo mériter ba critique parce que ba critique wana aider bino so za na mutu mo boye o finga bato abine sa sali bien ngana na mutu moko aloba nanga mabe nanga na ba vérité nanga Amélia Mweba. Oui. So na sala mission mo abi Sarah en tout cas mission wana bene plaire na ngate na kokyo 600 to sali mabe. Okolo bane boiti. Oko sala boiti. Faut pas accepter ka edaka. So tamozo mona par mais exemple on dirait apparemment ba mission na biso balingi critique te. Oui, balingi critique te na yana. Ba posa na bango ezaka ke akangi une grande partie à presse balobaka bola munae. Basala remarque te. Basala remarque te o banga ba olongolo premier na musicien. Te non seulement ba olongolo premier na musicien, non seulement au pimelo exclusivité parce que ndé na za boy. So na komo lobata mususu ba défaut. Banda na banda émission. Tom solo baka mabeka pona tom mususu bina filé. Ça robina yo kilo mawa. Banda na bana émission na loba mabe. Yani. Robina yo kilo mawa. Yani. Obi ke oluki kombo otanga obi te na luki kombo ko na luki kombo ila ba miseto na bona mboka na luki kombo fona luka kombo to na babina file faut to pesa ba kombo na bango matara pe likolo ba to pesa bango ba bina file kombo matate te o e matarati bina bolingaka enyo sutu tangaka fali fere kofi wera te bango ba koma ba grand donc faut to tanga pe babina file ba wata pe ba grand ah wata pe ba grand
Oui, bah t'es comment? Voilà, là qui s'arrête là, vous savez, pour développer la musicien. Na invité là, il y a un peu comprendre. C'est toujours lui, Balobi Eric, tout le monde à la carte à Londres. On a Dynamo Kabemba, la belle femme, à la carte à Paris. Sans oublier Deco Ibanda, Merle Congo, Maman Nana Botepa Cheva Blanche, la carte à François, et ça l'arabien. Yolinga Bongo, l'homme de Songi, Songi Maman Babitanda, Kindoki. Sarato là. Koyoko koloba boy c'est bien bon. Lelo oyo, Sarato la pemeni ya jet set et pas présent faire rigola. Sarato Lazare en tant que fanatique, Sarato Lazare en tant qu'attaché de presse ou Azar en tant que indépendant moko boazo ya auto aneka jet set bon akeni. Te ngala na nga pemeni ya jet set te. Na sina loba maman mbala mingi te. Nga saka pas faire te ya. Ah, na loba suna lang na saka pas faire te. Nazo travailler pour na faire été. J'ai fait mon travail étant que journaliste. Naza toujours au milieu du village. Vous comprenez? Bon l'autre a raté que bon vendra na ba parler na bino bomoni Sarah qui répétition mission mon boy. Ça la matin. Kolukani. Kolukani. C'est comme ya boy. Sarah met en place nga ke. Kolukani. Na qui répétition mission Kolukani. Pour exclusivité ça y. O te kandeye, mais na souka lango respect ezalate. Là tu as compris hein? Non, tant bien avant na parler ba comme tant bien avant na parler. Oye bien avant na ya mamba presse. Na banda sa commerce, na commerçant. J'ai dit merci à toi à Jordan Kambala. Na PCP ba mbote donc. Na commerce nanga esilate. Tant bien avant na bando boulé que fona somba boye, na kotsa ngoto na te kango na sa ba calcul lango ina ke boma air na ba répéter ba mission. Pour son na ke boma air wana, ya oye ba sacrifice wana te ke ata engagé ngate ma boa raison ata te que Sarah na engagé ka été mais Sarah zara chaque jour ko zo ba répétition nga azo balançango. Où est-ce que c'est ngapone lo na lobe pas ba musicien Sarah lelo confirmer biso ba musicien baza ba ingrat. Ah na loba ngo maintes fois ba musicien nyonso ba ingrat sauf personne. Je dis merci à toi, à président Diego Walobi, acoustique, qui a créé qui sous ma problème, mais conseil moi que je te donne, que bande l'acoustique qui était dans le bol bosso caméra pour ce que bandeli au pesa bango réseau tel que to basuki lelo. Ngala lobi na ngana tang na komba mututi. Sarato la lelo o zape moko yo tala rapé musique. Na binini. Continue poser question. Mais comme ça comme dalungwe na orchestre mutu. Ole na acoustique ayimba banzema mutu ma imini nzema papa msusu. Na félicité. Et puis ça mité. Maman, papa, epeksamite. Papa, epeksamite ko emba banjemba batu musu epeksamite. Epeksamite. Na bien, amemelo asiko timbele ngo pe. Muta longwele pena la latine boye. Aye pena kusi, aye mine pena jet set. Aye mine pena mo BCBG zaki. Na BCBG. Il faut landela mingi ya. Toke continue. Na BCBG na Deningonde, na Jean Goubal, na Lokwa Kanza. Obi kota no landele banzemba. Te sala bien net ngala yi pour et ça obligé te le rôle ngwera na la team foye mbara banzemba la team encourager peu ba mseba longa ba sala ba orchestre. Pourquoi pas toi na posa musique na monsieur avancé. Toi na posa musique na monsieur avancé, so il fallait pour pas longwa rater. Mais ba musicien na pe bazate. Voilà. On a toi ba pété mauvais balobi Dino Liake balobi par exemple il y a en 2024 le mauvais Dino Liake. Pas longwa rater. Maka uspa nga ozala te. Voilà. Maka uza nga ozala po na se on n'avait pas réglé à miss hein. Voilà, nga ozala na ekaka. Mais ilunga nga ozala te ilunga. Ilunga nga ozala te. Vous comprenez? Donc normalement, il faut ba missia ba longwaka, ba sara pe mahamna bango. Te ba avancer pe na ba vie na bango. Bona ba orchestre ba avancer. Te yaya. Orchestre se futa ba tuté, muta kosote. Bon, na tsa tembete ça ressemble ba msebele carburant na orchestre wana, futa pe ba transport bon. Là, tu as totalement raison. Hein. Ça va toi là que l'homme est la souka et biso la biso. Te ngala la rapport. Il lance non ce émission. En tout cas, bino batu bolinga na sa émission na garçon yo. En tout cas, mbadi ganga. J'ai fait du mal. Ça ka no sous émission te. Ça sali nini ya mabenga na lobi na ressemble la ba mise. Oh, na rappeler. Te comme on na ke no. Te ngali na otangela nga ba ko. On veut dire dans liake. Voilà vie. Voilà vie. Voilà vie. Wana vie tango bi wana vie saratola et ça la rundingi nini le lobo saratola la patrona non kuna te ngala na te non c'est une émission to beta les passer non au pena comme halo aller présent saratola lelo oyo bambise ba bengra ou bengrad
poto wana ba basi botoko la diva la fleur rare babi chanteuse oyo na mpepe na ye diva la fleur rare babi azoyemba asindi mingi quartier la terre présent Koffi Olomide bon tozela la chanteuse penda na ninga fote ba chanteuse pena MG30 te MG30 a commandé un ser MG na soko mona sindi olobeza na nini Cindy déjà aza pièce rare amonana te mais ba œuvre na ye yokanaka vous avez besoin mingi ya komona pe muta live oyo kaka cassette oyo kaka te komona pesaka bien komona pe mais ninga zaka rare wana kitoko ngabna na encouragerait. Merci beaucoup, vous avez compris que quand la besoin de la actualité tant on mona na to tanga kombona so on mona na te banado mais Cindy penda côté oyemba yo côté oyemba bravo Saratola nazonga mwa mukiesi malelo Saratola orchestre ya Diego mobile na ye moko il faut on se le dise to cacher monter lelo Saratola assez pulmoner makasi kota ba pip to mona mbadinga faut ça l'émission mbadinga faut ça la boye. Là, tu commences à comprendre qu'il faut l'eau n'a rien à voir avec l'eau n'a ming liban. Carré na émission, carré vrai cop. Faut soutenir papa. Tu comprends que basi ya ba preso bo utara ba mo ba sala l'eau te ba lia ka bien bino bo mona passe. Comprends? Te basi ya ba président wana cop na bango te en fait ba ba sala la comparaison te. Et ana ba te bele ba comparer ngana tina nana ba comparer ngana ba mampata. Bango bo compara ngana bango te pourquoi bango baza basi oyo bavanda na bandaku baza na makamu na bango basalaka bana ba cop na bango basalaka entre temps ngana apeka na monde de musique c'est tout à fait normal na ça paraître à tout moment ya musana nga docteur ande monte alora milolo na Joyce bazaka ndeni lelo pesi ki sinzo a raison ya nini on oloba ke non ya ko lobela su mutu te ndenge olobi ifami lobela ye mo yo pe lelo tu as pris sinzo a changé maloba ya lobela su mutu te attaque porte parole au sala ngosu te solo afinga pe souffrir te abia lobela su mutu te mandimi ne ka concert akabo sele ki affaire wana banado wana. Merci beaucoup Balado Saratola na otolo ba mama Diego awa lelo za na studio abet album a combien de chansons album te merci singa combien de chansons 5 titres. Sarah, na nga na tikala mambo. Dis-nous un peu, pour na biso single les a combien de chansons? Pour na bino, single ande momoroti. Biso comme 5. Minga merci. Maxi single. Et c'est Célie ou Bosara la studio. O c'est qui? Et comme il est na suka. Ya solo. Na suka. Atek pe da banzembo. Te kote kaneni ke muta somba banzembo. Te ya ba surprise. So na kata ba surprise ayembeli mi faut des sociétés ou ayembeli ka bolingo. Ba découvrir ango. Sarah ayembeli fait des sociétés ou ayembeli ka bolingo. Ba ko découvrir ango. Tozana bolingo, tozana nyonso mais ba ko découvrir ango. Générique ça. Te, générique te. Générique tende. Te générique te. Na bité boli boye la biso ndobi ke mutu so biso il faut générique ça. O bité mangamba sika faut kota na monde da musique. Ba monotonie to lingi te. Est-ce que bité na musique ko ezalatoire na deux volets. So muta longwe awa. Abando finga côté auti. Soit akumisi, soit afingi. So pe muta longwe awa, abeti nzembo ya place auti abino bobeti te. Bino s'il te plaît. Mais au moins a Diego ayene lo au moins sika. A longwe place afingi te. Ozo comprendre. Pas otika la ofinga te. A longwe place pour ba calculer te balobi bien. Tembo wana te. Te ko finga muteza o calculer te. Bango so ba komo ofinga ye pa ofinga. Pona ba bouger te. Finga ke déjà. Bon kata malobo te nan ba lobi te. Pour ton information ba finga ba banda ofinga na Diego ku no ya longwe te ngana longwe me ba ofinga na ngana Diego. Bango tinda webse longwa. Te ngana webse te. A muto azwa décision vina papa ata muta kabela ko $1000 sera considéré te longwa. La considération est à mon tout ya na vie à mon tout papa. Soro ato futa nga $100,000 quand tu me considères pas na ba manquement ba respect non vanda te. E mais ngande siko ngai manquement respect ya raté pour nga so manquer nga mba moko nga non manquer au fois triple ata fois 1000. Lelo oyo soko tali caméra la biso olobike ozala ba musicien oyo bangaka mukie na vie sociale 2 3 o bakoko mapemina ba millionnaire ndet banana mboka na biso. Ba ebele.
tinani moi de kaka ah ya so to chade c'est que na ozonga na ba grand na ozonga na ba Koffi mais non bi ba musicien te je dis bébé OK na ba Koffi Olomide ba Jibe Mpiana ba Ventone soto kiti na ba jeune la 5e génération toi na Fali na Ferry ya solo azali kana Fali na Ferry ça engage que lui eza oh yo yebik te ka par Fali na Ferry mutaleki bango azate na génération na bango to tanga na na nyonso. Merci beaucoup. Wana elobi na bona lo kene polémique po na obanga montage ezali lo msi na lobonga awate. Montage atenga na kota ka ndenge mission esala mande na kota. Saka to moni bina filet ba car ba nini. Bravo, félicitations. Nous avons Watanabe, l'homme des parcelles, l'homme des jeeps, l'homme tout au moni. Yo mona on. Mo lo bani. Te na tuni so na tuni yo mona ngo. Gokani yo ngam sabe kokana. Te ngala lobelo te. Bakambo yo tangi. Tu étais là non? Te boko zala one la Mon appétit. Te na bien so dans yo nengo zala nga oyebi mangam na nyonso. Te. Donc yo sainora ya grand kasa yo za comme beau vente. Te. Merci beaucoup, Sarah, tu as trouvé la souke émission la biso. Peut-être tu avais quelque chose à dire que nous avons eu opportunité à poser aux questions pour temps. Au rôle bani na ba fa no so ba Hollanda yo, ba dédicace na pena ba numéro contexte soko ropé ça, na bi ke ba abonné à Sarah Tola TV, ba lingaka. Na bela na ngata ya Laurent Sokoko. Na koma na ngata Tantine Lindo. Tantine Lindo ko permettre te jeep ba jeep esila, ba jeep esila. O tikako baluba bazana baluba. Nde balingana entre bango po ani te biso bangala peto lingana ya Laurent Sokoko nda azana fa edaka bangala bino bana bokechu te obokechu pa vie na biso to boye te oui bana bokechu bongala bangala bokechu oui to na bokechu to na ya Laurent Sokoko to na ba nani FAP4 nani sénateur na biso le sénateur Gilwando le sénateur okasita unazotanga bango na otanga bango po ani po ba okabela ngati na ya Freddy biso pe tokomi ka baluba kuna biso pe ape tosala ekira ba FAP4 nani wana isusu shiro mabele lisi mongo biso na biso baluba pe basali baya José Makila donc tosali pe clan na biso bango omona président ya orchestre Muluba, chef d'orchestre Muluba, maître à porte Muluba, maître à ceinture et sécurité nae Muluba. Oh, nazolo bano mambesa la makate. Bon atanga comme boluka baluba ba musicien otanga. Merci beaucoup, c'était Sarah Tola, batoluka baluba ba musicien. Je dis merci à toi na batolo so bazala na biso maman Paola Louvik na Angola wana, et sans oublier maman Patricia Louvik na kata France et pourquoi pas na kata Londres wana Eric Matouman na Italie na ovanda na Hortense Bukasa balobi fille so na di merci mbadi na bien Hortense Bukasa na ba mbote te. Bambote kana FAP4 bangala nyonso na pesi bango bambote place bazali en tout cas faut soutenir petite sœur na bino faut soutenir mi orchestre comme non te biso za na orchestre te to sala orchestre po bana batu banyokwama to za na orchestre te ba to za na orchestre te to boy to sala orchestre po na fin du mois ba futaka bana batu salaire te kombo za orchestre te. Groupe d'accompagnement système à Fali Poupa. Merci beaucoup. Groupe d'accompagnement système à poser Fali Poupa. Trop de voyages mais social les amouké. Merci beaucoup. Nengi yomo pour le bidé bazo me mama na batu bongo to mona ga kosi bana mo wala na sima ba obeta. Bo comprendre so ba benyo groupe d'accompagnement so ba bengo ya obeta conseil na ko ça. Groupe d'accompagnement so ba benyo senga caché ya bien lobie sunga na social. Ko lo batire ba benga so poser groupe d'accompagnement ba ko changer pe mutu. Merci la batu tout au bazaki ki wala ro l'émission. Na la se ablo bo sabole ba bo pesa ka kombo album mezo ya single. Na ko sara na osu émission te. Merci beaucoup osala na ngate me ozaka na terre na ngata ngozolu kaka ba base na oya ozongela rayo. Merci na bino tout Montréal. Merci na pardon lo ba ezaka même na TV. Jonathan bon oh mongala hein. Hey, Yafika Baluba. Merci beaucoup, je vous ai dit. Merci à vous tous. L'assistance Sabino, merci à mon vieux Migra Malunzi. Merci à Yannick Ibola. Merci à mon vieux Brifi la merveille. Balobi Ndeni Basanga présent. Freddy, d'autres allons pour nous savoir la mine comment vous devez pas être succès ici là. Merci à président Balobi groupe d'accompagnement to ebika mingi yo moko président Diego. To rara ne to rara na kusika interprétation studio pe to rara son. Bo s'abonner ebele na Sarah Tola TV. Ngala yo sabino bino na nga to rara na système moko l'homme de songi songi. Ah yo linga bongo te together.